ndeko ba congolais na moni vidéo ya musala nzambe et salinga passe makasi vraiment donc komona nzoto ya musala nzambe boye na ebité na oki passe nga wabino Yannick Wenge journaliste mopanzi sango en direct na Afrique du Sud komona vidéo ya musala nzambe pasteur oza na église ate akabatu mona vidéo na ya 7 et salinga passe na kota la ngata fois te donc passe makasi komona nzoto ya musala nzambe boye na ebité dimanche eza lobby pasteur à côté ya banza minini tokomi wapi tozoke wapi na ba ane ya sika boye komona ba nzoto ya basala na nzambe donc passe vidéo wana soko talango okokati il passe makasi en tout cas to changer bande basala na nzambe to changer ane ya sika nzamba lingi bongo te to tika mabe pour vidéo wana isanga passe makasi toza 20h30 en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, mais ça n'a pas passé ma casse.